Mbote boye bolamu na HD la Congolaise TV, boye bolamu na bino batu bolula émission Pupola na pesi bino mbote kobana na yo mokolo chaîne mama oya social alingaki batu bayeba isike éducation ezala mama Espérance Bongo la Congolaise na pesi yo mbote nanga na Piranson Bendo Mpungu sponsor na pesi yo mbote sikozali zalaka yo esalaka kitoko mbote na bino nyonso nde na lobaki mbote po tozali tango nyonso kokoba misusu abengaki ngai emission uti koloba tuni ngai mais ndire moi malile oui nzoto eza bien te nde na lobaki mais nous sommes là toujours pour na kosala makambo kitoko pour na kolobela po soki totiki muta kolobela Kongo lisu azate biso zali wana nalingai ka kopesa mbote lelo na mama Bokilo mama Bokilo obandima Bokilo na bango te na pesi bino mbote mama Bokilo obandima ka Bokilo na bango te bino ndi na pesi bino mbote mama Bokilo tozoyeba te afete bino bolingaka nini na basi ya bana na bino mama Bokilo toyebi te vraiment soki bino bolingaka nini na basi ya bana na bino mwana bato ya mwasi ataza malamu c'est comme si Bokilo na basemeki bolingaka mwana ngo ya mobali azande mobali na bino mama Bokilo ondike batondaka te na oyo nyonso Bokilo to kosalela ye oyo nyonso Bokilo to kosala pona ezalaka mabe est-ce que oui ki bazalaka pe bana bato mama Bokilo mbote na bino encore est-ce que boyeba ke bana wana ya basi bango pe bazalaka na ba mama na bango mama Bokilo surtout soki obala mwana ya mwasi est-ce que oyeba ke mwana no ya mwasi pe akobala un jour akozala pe na Bokilo mama Bokilo totalaka ko pona nini kondima mwana bato te vous imaginez maman Bokilo même mususu afin de savoir malamu na Bokilo na ye nyuso elekaka malamu mais comme kotuna mwana na Yesu ya mobali est-ce que vous allez kana moto moko pembeni te soki mwana na ye alakisika kinazala kana moto moko pembeni c'est-à-dire que confiance en maman comme plus c'est pas oyo wana po za libanda po za libanda mais yo mwana mwasi tikala koyeba yango yo ndeko na nga mwasi mama Bokilo taso ko lingo poza libanda mais azoko boya premier bureau to mama o atana ndako wa benga la mama soka zo boya ye po yo tangu susu opesa kai mingi okabela kai mingi iza po koti na ndako libala te mukulu kota na ndako libala eko balukela pe yo mukulu kota na ndako libala o azo sala moninga eko zongela pe yo boko yo kana sala nyonso abenga na wazana ndako tangu yo koya nyonso salela ye andima te yango je dis merci à mon vieux Boziana nanze momoko ayemba et je me souviens encore la chanteuse c'était qui encore là la chanteuse là qui venait de Kisangani Kombo Kiminga mais Kombo Koya ayembi alobi Bokilo balingi se mbongo ya quantité amoni bino basi boza libanda bambongo na bino ezaka quantité ya tango to kabila Bokilo posa na programme te pozo flatter po corrompre po luko somba mama Bokilo
yango opesa mbongo quantité oyo yanga est suffisant babwaki pembeni. Babo kilo balingi se mbongo ya quantité oyo yanga est suffisant babwaki pembeni yo. Chérie ye nake des je crois sukoso ya sunze bwana ndeko mwasi kolinga to bebisila moninga libala o corrompre mwa bokilo po na ndako akosala yo bobele ndenge azosala o ata na ndako eza na moninga mwa bokilo. Voilà pourquoi ngana préféraka mama mama soki mama olingo sa malamu mama soko olingo ba problème ezala te ke ne fa pas mwana mwasi mama kene ko fane pa mwana no ya mwasi po lokola yo za mama na ye asala nyonso mais mama boni bakenda o basala ka bango mabe koleka pa babukilo na bango mais akangi munoko fandi sui po ta mwana na ye alobaka eloko te atuva yango normal ta muso pa mwana nemoka mwasi aliaka ndenge bokilo azolesa ye te asalisaka ye ndenge bokilo azosalisa ye te mais andimaka bokilo te bomoni sika lisumu mpe mabe ezoya bamama boni bofande pa bana na bino ya basi na mabala ya bana na bino ya basi pona nini bofundaka bana na bino ya basi mabe basalaka te pa mibali na bango babengana bango na ndako pona nini bofundaka bana na bino te mabe bazosala bino epa mibali na bango po babengana bango na ndako bokende mais oya bana baninga likolo ta mosusu osengi eloko mo basomba na nazwi mbongo te oyini ye osilikeli ye mais mwana no ya mwasi ta mosusu akopesa mama boniko nana mbongo te mikolo tungisaka bopona nini sui ofandi nye mais bokilo ta mosusu alobaka mama nazwi nanu te naluka soki nazwi ekomi ngambo akabaka te alingaka te bamama bokilo ti wapi na bana bato respect quand même okolinga jamais mama moko asala na mwana na yo mwasi ndenge wana alors yepe kolinga te kosala yango na bana ya bato yo pe kolinga te kosala yango na bana ya bato voilà pourquoi bandeko na ngai mibali oyo bozokolanda ngai nga na kopréféré bamama na biso bafandaka epa bandeko na biso ya basi soki oza nango ozokende kotika mpe bandeko no ya mwasi asalisaka nango mama ke aya koluka trouble na kati ya libala na yo mabala boni ebebi couple boni ekufi ekabwani likolo ya bokilo mama to bandeko ya mobali likolo ya lokuta kotungisa mwana bato mabala ekokufa tango ekufi soki babotaki bana bato batikali papa epai mama epai kokola na bango soki bakoli malamu te eske boyebi keza na mutu na bino mais mobali asali shwa na ye abali mwasi na ye soki yo moni ke ezosimba te bokilo azobokolo bien te afanda nao bien te mama telema zonga mpona nini kokamata mwana ya bato lokola mwana na yo pe te likambo mosusu mpe moni asali mabe olobeli mpe mwana no ya mobali te me obengi kaka ye olobeli mwana ngai ya mwasi tala ndenge soki otambola ya kitoko te bazalaka boye bazalaka boye ta mosusu mpe aprenaki yango te yoki koaprendre ye mwanga bokilo bama bokilo bayokaka te oyo balobi ata olobi tokoyoka te napesi bino mbote mpo ya ndenge na bino napesi bino mbote tozwa makanisi wana ya kitoko totika bamama na biso bafandaka epa bandeko na biso ya basi
okomona ndeko mususa mwasi bozoko loba na ye kamata mama fande pa na yo azoboya po ayebi ke bizaleli ya ye na mama ekosimba te ayebi ke zaleli ya mama eza mabe aolinga te esikoyo aya kofanda epai na ngai mwana na ya mobali po asala nini ezaleli na ye ekuta na ndenge nini na mwasi na nga yo mwana na ya mwasi yo oboyi kozwa mama na yo sikoyo afanda epai na nga po na ye na mwasi na ngai esuka ndenge nini yo oboyi ye me ntango ye pa na nga ye na mwasi na ngai kosimba te soki oyoki oyebi kogangela mwasi na nga bandeko ya basi poni bolingaka basi bandeko ya mibali te ko bandeko ya basi pona nini bolingaka basi ya bandeko mibali te yo boyi mama na yo aya ofande pa na yo po ebike mama bizaleli eza mabe siko mama aye epa ya ndeko na mobali ye na mwasi ya ndeko na mobali to osimba te okamati mpe makolo kudu kwatu patala oye po oswanisa semeki na yo pona nini yozwaki mama te po ebike mama aza bizaleli mabe alors ntango ozokoya mpona nini okanisa te ke mama bizaleli mabe nayoka nano mpe semeki nokana mwasi ya ndeko na ngai ya mobali oye mpe oluki bitumba oye mpe oluki osala trouble bandeko ya basi bokamataka bamama bafandaka epai na bino mpo baza bamama na bino oyo nyonso bokosala mabe makelele kobima te makelele kobima te bana ya bato kaka nde bazalaka mabe bana ya bato kaka nde bazalaka mabe bandeko na ngai tobongola bizaleli bamama na ngai tobongola bizaleli bana oyo toboti na bana baninga baboti pasi ezalaka moko pasi ekeseni te yango mama bokilo foko yebaka esika nini oyo ofandi lukozala malamu komisa mwasi ya mwana na yo lokola mwana na yo komisa mwasi ya mwana na yo lokola mwana na yo bino pe basi na biso bolinga bamama na biso lokola bamama na bino bokomona harmonie kozala malamu na libala ekotombe mpe ngonga mosusu mama mpe yango abotama na mwana na ya mwasi te mama aye kofanda epa nanga yo mpe ndeko ya mwasi sala effort oluka comportement ya mama oyeba ndenge nini bokofanda na mama parce que mama ya mobali na yo aza mama na yo mama ya mobali na yo aza mama na yo mwasi ya mwana na yo aza mwana na yo mama bozana boyokani bino basi balobi botongaka mboka te mais bino soki bozwi décision ya kosala eloko ya malamu ekomaka toujours malamu harmonie ya malamu ekozala na ndako te mais soki mama bokilo yo na bokilo na bofandi boyokani bokomona te nyonso ekozonga malamu boluka babetelaka bino mpe maboko baloba mpe ke botongaka mboka bamama bokilo oyo bayokaka te oyo balobi ata olobi tokoyoka te napesi bino mbote mpo bozalaka ya bino bamama bokilo mosusu soki aye ondire ayaki na ndako wana décision abimisa kaka abimisa mwana wana abimisa nani mwasi ya mwana na ye mpo yenda koma mwasi ya mwana na ye boshanje bamama boshanje bamama na ngai que la paix soit dans vos maisons esika ba oyo bafandi na bamama na bango na basi na bango paix ezala paix moko internel jusqu'à ce que le Christ va retourner sur terre bozala toujours malamu harmonie ezala arrangement apana biso baafricain eleki tout ke kofundana mwa likambo bokilo yaka nanu bokilo eloko osala bwena osepela nango te omonake soki mwana na ngai mpe ayoki omoni ke makelele kozala me nazwi yo lokola mwana na ngai
bongisa likambo oyo comportement nga na osepela nango te. Ah mama tokosola mwa moke oza mama bokilo na ngai oza mama ya mobali na ngai okoki kozala pe mama na ngai donc ozali mama na nga mais tala mama eloko osalaka boye nasepelaka nango te naza na susi na ngai nasunga yo tozala malamu mais mwa comportement oyo soki okoki koshanje yango okosala yango boye. Arrangement à l'amiable ebongisaka nyonso eleki kofundana koswana. Napesi mbote na ngai pa na yo Espérance Bongo, napesi mbote pa na yo Opération Ebende Mpungu. Salut à toi Bovi Kata Ifamba, légende. Napesi yo mbote. Salut à toi mon vieux Dej Derrick Amani, napesi yo mbote. Tony le Prince, Tony Banga, napesi yo mbote. Mbote à toi mon vieux Innocent Machaka, napesi yo mbote. Vieux Zana Katabakin, to monana. To sola ki no to monana, to monana. Mbote na yo mon vieux Mike Kunzu, mbote na ba vie na nga tout, mbote na bino tout, ma famille na ngai, la grande famille Mboulé, famille Mangoto, na pesi bino mbote, bisika nyonso bozali bozalaka bino, na pesi mbote na ngai, na bato balula kotala ngao na zangisaka kombote, mbote na yo Shomila, pourquoi pas Zoé Kassange. Salut à toi, Maroussou Seke, na pesi mbote, président Asaka, Saint-Léopold. Mbote na yo José Makandelo, na pesi mbote, esiko zali. Salaga yo. Fadili Kas, pesa beau frère mbote. Na beau frère, le beau frère na pe mbote. Beau frère, mbote, tozali. José Mboukou, na pesi mbote, esiko zali, maman Julienne, maman Lipasa ba maman sociale, na pesi mbote. Charlène Mbadou na pesi mbote bino nyonso bana kantiati lisanga IBCT na pesi mbote bana ba soda nyonso pesi mbote. Je vous annonce que dès la semaine prochaine tozozongela émission na biso sous le drapeau eza émission oyo bana ba soda ba kolobela makambo etali via ba papa na bango ba soldat na ba policier tozana pona kolobela ngo kolobela ba désavantage ya papa na biso kolobela mo avantage ya papa na biso nini oyo ebungisami na armée ndenge ezalaka kala ndenge komi lelo pe ndenge tolingi koma lobby tozongisi encore émission na biso wana sous les drapeaux oyo ko banozala toujours na ba invité pembeni poto bana kosala moi débois moi kolobela mo makambo yango po tokende toujours liboso. Voilà, quant à moi et à mon équipe technique Dominique Moulumba azongi Dominique Moulumba zongi. Voilà, topesi bino mbote et à la prochaine. Bye.